Capage TV. Capage TV. Yo za réserve c'est pas titulaire sera toujours en forme robeta mukoni c'est là ba buka ya bima bongo za poste. C'est ça. Ngoko ma titulaire. Samba rende titulaire abuka na yo réserve ko okota poyebana. Et l'ongeza ya yo nzoto za yo chaque jour to la mukama chaque jour ça ndenge mokote. Amen. Ya na mkumsu pongi ko so na 5h pongi mkumsu so na 9h. Mbetu moko pongi moko mais la mukeli différent. Mobilité. Et comme là, balala retard, balamuka avant, balala avant, balamuka retard. Challenge. Erreur na yo kaka mu pepa libumo yela batu nyonso. So ya mi kaka pum batu to bayoki. Ba ta ba moni accident ye, ba panza sanga mu taliboso mu pepe ya yo. Ba moni accident kati batu mitu. Ba chango pembe. Oya yebana nde ba kubimisa likamu na yo. Er moko pe ba konzi bazaka na pose basala malamu pona pays. Ba tala kana comportement bato ba sanga ndenge ba fichaka. C'est ça. Comment ko zanga ngo ya bango ba tiaka mboutage na njela sheki poko ba langwaka. Bar to ebe zakana ba barabara na ba ville. Bar e comme ko eba na tena ba barabara partout et puis ba quitter sa vidité. Chaque tongo moto tu ba kaser na njela zonika so masanga ba nani ba melaka. C'est ça. Na pasi ba mela bongo na bozwi. Ba ko tongola ngo. Ukozana kibo moto eza mbongo te ukozana mbongo sila valeur na miso bato soki ba monyo ba respect à 2 minutes pour ka ba chino soko ke ba ko cholo mingi amen et yana ba peke muso soka ba ko respecter ma casse de mutu moka saki na mbongo pesa moso ba bange libela ntoko nde autorité afine sala ko lika bomengo même piaker kolo eloko azaka na faute eloko na ite mo ki moka bomango to salo ya lingi na zana bilamba muso na kana na bwaka muso na bwaka na raisonner ka ndenge pesa nga lokuma ke te beba zala wana ngapela sala bongo na boya kate ko maloki OK mais beba yana même si na zone alata na lemba na kaba ngapela comment wana tikala souvenir koto moni bamba ko malamu te ko mema mopaya te kote bamba ko malamu te ko kena mopaya te okende osambwa pam soloko. Frères et sœurs en Christ de la République démocratique du Congo où d'ailleurs vous êtes, voici l'offre de la grande communauté des églises évangéliques réveillées les héros. Êtes-vous heureux de votre vie ou certainement vous êtes pris en gage par le diable? Voici l'occasion d'invoquer le Saint-Père, le Dieu Tout-Puissant pour la délivrance de toutes les forces du mal et la guérison du cycle infernal vous imposé par le monde de ténèbres. Tout blessé. C'est ton royaume. Tu as bloqué sa green carte aux États-Unis. Je l'ai bloqué parce que c'est mon corps. Parce que c'est ton corps. Ok. Toi, aujourd'hui, on va te dépouiller. Tu as vécu un moment où quand tu étais ensemble avec ta femme, tu éjaculais de l'air. Oui. Je suis à Kisangani. Toi, tu me dis que tu es en Mbujima et je vois une femme Chantal. Et Dieu me dit que cette femme, tu l'avais engrossée. Oui, c'était camarade aussi de... Professeur! Et Kinshasa en ébullition pendant 3 jours avec le prophète des nations, Christian Jacob Kabamba, sous le thème l'éternel, au stade Tata Raphaël, le 12, le 13 et le 14 juillet 2024, à partir des 10h, montagne de prière au stade Tata Raphaël. Connectez-vous au trône céleste à travers le courroie de transmission entre terre et ciel, le prophète plénipotentiaire, Christian Jacob Kabamba. Combien de temps? 7 ans. Aucun mois. Montagne de prière 2024. Déposez vos jours et soumettez vos supplications à l'ange du Seigneur. Soyez au bon endroit et au bon moment de la vie. Bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Le service d'éducation et de formation limitée ETSL recrute les étudiants vivant en Angleterre et dans d'autres pays pour étudier dans des bonnes universités en Angleterre. Avec des services comme le cours d'anglais d'informatique gratuit en ligne de vendredi et samedi de 17h à 20h, heure du Royaume-Uni. Le cours de tutoriel pour la gestion d'entreprise, business et management en ligne. Désormais, opportunité y est. Opportunité dans ma famille Nabino.
papa maman aux en bana aux a besoin ya koyeko l'anglais gratuit en ligne na Zoom kaka au koti au s'intégrer au komi mbana moko pe ko landa ba cours en anglais et puis ouverture totale pour na bato balingi batangisa bana na bango pe bato balinga ba continuer ba cours na bango na Angleterre Londres fongoli ba porte nango soki ozali au fandaka déjà na kati ya Londres inscription eza gratuit kaka na agence na biso oyo bozali komona oko contacter bango ba numéro eza wana o s'inscrire o inscrire mwana na yo o sengi bango privilège ya ko contacter ba université na ba option nyonso lingi mwana na yo sala asala o lingi ko ko continuer master o lingi o évoluer na Angleterre porte yango efungwami tenter chance na yo en tout cas na mbongo mingi te mwana ya voyager mwana ya koti université atangi pe azuba books o ndenge kaka to lingaka opportunité yango yeli biso to sala nini contacter bango o rozwa nyonso en bonne et due forme. Notez bien, une cagnotte de 350 € est donnée pour chaque étudiant recommandé enregistré à l'université. Le bureau et centre de services d'éducation et de formation limitée est ouvert le lundi à samedi de 10h à 18h sur 252/262 chemin de Romford, 713 Maison Calem, 7e étage, établissement 7, 9 HZ, Stratford, à Londres. Bienvenue dans Capage Télévision. Maman est sur la Arabie Sobo Baké. Il a maman pour tes alliés, robe et alliés. Aux vraiment qui toquent au bon binzo, ton amo bimba. Aux alliés bien, tous en a pasta. Merci pasta. On a confiance et puis considération. À chaque fois, tu as pasta. Il y a capon maté, il y a pasta, il y a ranaï. Nzambe, il y a pas mbolao, puis parce que tu as pasta financièrement. Physiquement, moralement, donc en tout cas, les appels sont pour la biso pour babi et mon vivant. Ce qui me t'a la bon moi, yebisaye ke to lingarayo, bo yebisaye. Merci pour avoir partagé la page partout. En tout cas, feedback est vraiment bien marqué. Pasta, bonne santé. Il y a eu bonne santé déjà. Pour la santé, ça va bas. Mais on avait ta c'était mon bon dingue on le vit bien mais il faut Congolais zamu tout est. Tika boy pas. Congolais kabarate mutaka baraka ndiko na biso nana. Nani? Ndiko na biso moto. Eddie. Eddie. Aumela. Il dit vraiment Eddie Nzambe ya pambola yo. Aumela batmala bango wana. Makasi. Na pesa a pasaka ba paluku atoboya na pesa comme mais paluku Aumela en Espagne. Capage Koka bezaka volonté. Pédication. Koka n'est pas dit qu'il faut les kambongo bongo koka. To kota mingi na mato ya bato. Mais ba comprendre biso muke. Papa Franklin Zamba pambola yo. Sans comprendre. Nazolanda. On en est très bien. Nakuta na yoka bango. Ndenge nazaka no awe bele oloba mingi be fungolanga makambo ebele na yo ba ko pona bona bome. Kongola za mututi. Tika boy. Ba merci ka. Na lobi na yo. Na lobanga na opolele pe na zozongela. Tolobaka pona ko sepelisa bino te. OK. Tolobaka po eza devoir mo nzamba tia tolata souci moko ko yoka bino mawa. Kokamwa. Tika boy pasta. Toyoka bango mawa ko fungola bango nzela na likambo to za suite te. Te to suite te. Muto ko pesa so suite nzambe. Nzambe vraiment. Yango mwana banzana bisa sima saka ke to zanga lipa te po to zo sele musala o to zo sungela batu. Amen. Sasa mona yo papa. Yango mwana chaka bandi batu ba ko biso kate. Je ne vais pas passer par l'église, vraiment pas à rappeler que l'église va pas. Si on a focalisé na bandimi, on compte na bango, on comme ça ça les a pas pamba. Sala oyo sala bayoka. Kontaka sikona oyo sala ka pembeni ko pe olipa. Yemo ka yebi na malamu zo sala la afungola ba porte na côté mususa to je belete ozo quand même. Na oyo kolongolo soni na miso ba ya batu. OK. Mama ko bota bana 8 ne pas di ko ngindi mbango po boti bana ebele. Tika boy. Na zebisa yo. Oko ta pe moko mongindi. Parce que to meminga makoyana bana ebele bakanza ko bazongisa biso di futa. Bakanisa ko bota bana 8 mona pasi ko mema couche ko lata bango banda bazo bakima. Ça vous comprendre. Solo di pasta. Bakanta so mama za ekombase ka kozana puis te. Njoka na ko bomba bana batata mwasi ba reconnaître makasi ko likabana na propre. Au solo li. Ça vous comprendre. Olande to ke dewa. Na lundi papa. Challenge 2024. Nazolanda. Tuzaka na kati. Opportunité à vie est belé. Et belé. Pour nanga nzamba tikali ko ça toujours positif. Amen.
kolo eloko azaka na faute eloko na ite moi ki moka bomango to salo ya lingi nazana bilamba musu na kana na bwaka miso na bwaka na raisonner ka ndenge pesa nga lokuma ke te beba zala wana ngapela sala bongo na bwaka te ko maloki OK me beba kana beba musu na zone na lata na lemba na kaba ngapela comment wana tikala souvenir so la simile na kama bite ote ezonga na bimisa déjà benanga na bwaka na bite binu misa bozonga oyo kende Pasteur comme la quoi ebele mbanamba na tombokela ngo pende bezo changaje bapamba okangeni nga place nana to di voyage bena bina yena misi faut échanger mais na talika te bozala so na kama ba convaincre na nini c'est ça baza pe na valeur ba memanga sur escale okumuté solo li pasta botika lokwa na tala kabino botika lokwa bilamba nostalgie ya mwana na komanta na nalala na pasa pyjama na lati atango nalala tana ngo po sentike na linga ko kaka mageto be obebi yo poza biloko ane o comprendre makamna na komi pasta na komi yango moni mukili faut ko koyeba zalaka reconnaissant na makamba zo salaka yo amen bolinga te tango bato bakolongwaka mokinde botika kosaba makamba minere non deux fois ezana ba congolais balinga moto abungisi pe mande basaire ba dépense be ebele ku congolais balinga te wazotala bénéfice tana 100 francs kapasi na tolo ba pena zongela si Moi Mathieu, de votre qui m'a bagné la. Mais oh t'es bon bagné te pesa bango c'est bazo mais les bomba c'est pila. Congolais de fona et allié la muninga tina suka na misata loko moko te. Ebele ba Congolais. Oya yo tshana nzungu toli oya mana ngolamba sa oyeba ba Congolais. Nazolo belo polele. Congolais. Yango moni Congo. Ele kila wanga. Kombo ya Congo ça quoi lipasa. Tikabo. Il s'appelle Lipasa. Biso na Congo anga mu mapasa. Mais Congo côté na biso nda les 4 teti. Congo côté za teti. Kapache Nathalie de conjonctive. Toi que la mboka mawa parle. Tikabo papa. Kapache. Au circulaire. Toi que la mboka mawa. Quoi que la mboka mawa za ba quantité za population te za mutu nyo za congolais. OK. Kapache na zongela pena loba na simba kombo na komba metolambi te na ndako ninye tinanga na simba kombo na tali batutu bazate ngamo pe na za na sila nanya ko simba kombo komba na misi nanga na la kamena mo lopangu sa salite kape komenanga simba ka ton na zole que ton voisin tali na po komba ka to kombi ikamusina na kombi na volonté te na zalaka au juste à part ngana na kosala o basala ka pe na monité na reconnaître ka ke na zalaka awa c'est identité nanga yango ce qui mutabimi bisi na lero na expliquer que na boko komba poto lambité d'abord on a dit que to lambité déjà na fingisinda ndako tant comme on a suna salité ça mon ndako ebe bon na créer propre ya pambe pana bango bazaka sa salité au solo li Congo nanga baka moya ko yana mopana libanda ya awa mona parce que zalaka moya ezate te mikolo moya ezate soko yana mopana valeur apia ko tango kindaka pana bango valeur ici esili pour beaucoup tan embouteillage ou la qui senzela moi que à tout niveau pourquoi to kangami te tantôt embouteillage ya ko bani koto na moni pourquoi to koti boyete to ande biso moko to za ida ko sala banzela te to ko biseka no côté za kana nzela te ata lobelo côté akozomboka na bino ndenge ni comment mboka munene be basanga nzela mabeta ka to tango ya ka mboka na bango kitoko donc moni faut ça la attention capable ezaka na makamto lubaka amen koto moni ba mbako malamu te ko mema mopaya te côté bamba ko malamu to ke na mopaya te okende osambwa pam soloko naso belo makamba miki avant que nous tunisika talaka valeur ni ba pia ka ipo soko mi batu na kombo na yo valeur wane ma emata ça bongo ça bongo c'est faux achetage ni loko ke ba pena batu musuba ko kana yo ba benga ko na soko kompo ba sa lo likamba li chopo ka so soni ba kitso OK
zalaka na sagesse eloko moko tiraka leçon ko bimisaka mabe na mabete na leur ni betaka ni loko bombe boza résultat te mona ka mabe ya baninga bomba pe peso leçon bimisa bango zoba bina misu bango banza maeli kende ko tala mutu soka dénigrer salinga so fanda nya yibande mayeli ko lobela peut-être chelo ngako seka pa mona te ko si osiliki kende pembeni tirer leçon amen mbala semation soko tali modèle bato na nyo soko tsa bona compte ti ko mona bango bete bazalaka boye bazo bati bazo mayele bato balakse bango mayele kaka bato bazaka mayele bato mayele nde bapesa so ba mayele o solo li pasteur sikoyo kozwa mayele ya vie na kobongisa banzela mibali ndeni pasteur mayele ya kozwa na bato eza mayele kozala ekenge na confiance na ngeleka na bato te poso na pesa confiance na bato na kozala trahi makambo to mona même na ba famille na biso ngata des personnes na famille so basalinga mabe na kota bato nyonso rendre comme si bino to bozande deux moko et comme la rappelle comment ba auto za na bino nanga bo mun pesa na kola boye binga makila moko na ko présenter bino mais bo sanga kana mais ba fota bo mona bilengisa na biso bisika moko ceux qui bino ba o yanga bo latinga makambo be bongo libande ko za ndenge ni ekenge nange banda wana place na ngamu ko balinga ngate bongo libanda on peut confesse nanda na linga ka batu ponza mbacha bolingo na 4 mais na zakane kenge pone bino ko changa danger te ba o na chela motema ba traizanga bongo batalibanda mama nazo peso ba piste clé soko lingo ko matina rond point tambola mingi na frein ko le kakameza moteur asika ndimaka moteur ko beba na frein kitoko ke moteur asika frein mabe kamia kizaka me frende ya sika frama ibi kamia kizaka bato to mona kapamba batanga teneti bazoba bavorien bavivaka na mindondo mais bazaka na sagesse ya makanisa kopesa bato respect na vie seke batonda frein mais moteur mabende bozwi pete frein kitoko mayeli mingi bamoteur asika okutana moto atanga sisa classe makama minene po quand vous bato camion okende musika bato batanga bazaka na vision okoma bato minene frein mabe seke nde frein na ye nde comportement kovanda na bato ayebi te makambo ne na se amen frein mabe ebele bana ba frein mabe babomisa ebele sa bayeba amen yoko mata camion elengi ya mbangu nzoka nde frein mabe or bacamion moteur ya kitoko elengi ami kofile bato bayebi français na banglais bandika makama minene me bango mosika mais so baza na comportement mabe basimisaka bato pembeni mingi touche namona vous comprenez kaliki vie amen yango moni avant que de fête bandeko baba bola takela mani nyolata po soko okiro memsonga mama tika ba pasta biso ko ira kolata tiaka kolata na limite eza na place mso olati oke makamne bebe a partir de bilembo olati okoti bango zuwa ça ba peso kopela kiyo e komela ngebe balinga ko na ndenge moko ya mabe ba tshela ba pesa bango ba sepela tango kena ndenge batalika kolata ko bango ko kani ba azana no beton to pesa kop déjà ko kana biso bon so to pesa c'est ka kopi akopile mukili late lamba ya musala lata ke lamba selo niveau calculer ko babengele liyo nakoma bongo ya na place mso ngo kende longola bijou cha pembe nakoma bongo kende na mayaka na kingo totolo pamba moto ke otala aseka yo akamwa no bombele makama minene poka peso ko na bomba bijou na ata su on comprendre na comprendre solo die pasta abetro ba solo secret tozana Congo esengi makam na oluba Congo comme na l'air moko verrouillé yo po pesa o raison kopage undi manongati na maloba na bilamba si na air surtout air na solo belo makambo yo kanga na famille tirer les sons na air sundeni air a likambu zaka nango ponctuel émission na yo moko katela ngo ndelo nena sala amen musala zoka lokola musala eza ya yo moko kolo musala nga mais na zaka lokola na muta komanda nga menga moko kolo nga na zo komande nga wana nga na chabi kila makambo comme si yenda zo diriger nga menga na pesa bikila ngo pesa kana nga so na tosi makambo moko na chate compagnie ko kwea po na ngo nezo pesa nga koma mutu debiso ma to chabi kila kata bikila amen pesa ngo respect na ko viola ka droit oyo te soko yo ko kenongo tisuka solo li pasta en tout cas yanga na katela bikila na peso ba se o za makambo kwa boyoka nga base kokoma tin objectif po nzoto koma ele mona ba bibi elongeza ya yo nzoto eza ya yo chaque jour to la mukama chaque jour za ndenge moko te amen yana mkumsu pongi ko so na 5h pongi mkumsu so na 9h mbetu moko pongi moko mela mukeli différent
mobilité. Et comme là. Balala retard. Balamuka avant. Balala avant. Balamuka retard. Challenge. Yango pogo na msaka retard molala ki avant. Et soki nda ngouteage na ngoutu poko matongo na retard. Surtout les langues. Yango na jeb e yaba makamsusu mkinde foyeba. Amen. Oya lola tokotika ko mona ngote. Tika boy papa. Mama tito za koko kwa banda ina neti 95 ans. Tio gozongeza makamyo so ko mona mokukisika makamiso mokile sengati. Mututo ya mkila kinda zakana mankali ko moka mona te. Tika boy pasteur. Je te dis. Ata bakoko babola misusu baya mukili bazonga bakoma tangola te. Bakenda ne songa vike ba viva. Mais oya kende ba voyage poto ka bakina bitala mingi. Na okenda ka poto mingi otala wana tamtu kuma na mboka te. Ozana espérance makamba libanda mais na kati ya pena moko na oyebite. Mususu abimate makamba kati ya bango mingi kolika. Donc mutu moko ko ksangi swazati. Ato moyen intellectuel balatie bi coach. Azana makamba mususu batuna oza illettré. Tika boy. Abimine international makaboko bapona mindeli na mona mutebi français anglais portugais six langues mais qui munona mboka so ba tuna solo kwa baba faut que interprète pas yoka so mingi même pays na province na ye abimine mo pai compagnie mukinde zoke yango moni ko banga kana hote na likambo moni okoki place wana suka oya ko comprendre yo akutala oko za na besoin ye ba yo akolandela otina makamyo nyonso komona amen soko za na pose eloko komona ba défaut na ngote amen soko za na nzala okobateke pondo ba cheki musuni tote pembe na kotonda nde bimisaka ba défaut biloko mene bandeli nzali comme ça biso zoba solo li pasta soko moni mtazana nzala nga bandeko le bandiko pona za nzali kolikolo pimele misuni bomba pour le fufu to bebsa misuni or mtazana nzala se perdre na misuni tan ngande fufu sur pas pese équilibre badi défense inde sale qui peut gagner bataka ba sa mama nazo pesa au programme c'est et loko ezangi biso ezanga ngapo na nga Congo ko ke na gauche ngana ke droite on a résultat o solo li alubango pété o Congo ke est mama na lubango pe na limba ekweya ebaluka bababo na bachango mita bafina na pause na rena fora pekinga ngana Congo te to na contrat na ya Congo ponza malinga na ya awa na nzela ba mama na papa contrat na ngana nzambe na Congo contrat na ngana Congo eza na nzambe na bata mukili mama na zaka na fo mutu to tsaka na mutu ngana Congo to na problème te ngana nzambe to na problème amen na ya awa po ya linga o ya lingeza po na ngai kusalima Congo ateke na gauche to droite o yange koza toujours positif amen soki pe na so boya Congo ke na passe tanto na nzela passe baninga bakolo ndenga lipe kobi ekobima soki peye bongo ngana songi piaka tika boy pasta mama na so betelo amen o solo li oh mam o ba calcul mo compliqué yo za réserve zo c'est pas na titulaire sera toujours en forme ko beta mo koni c'est la babuka ya bima bongo za poste c'est ça ngoko ma titulaire sambande titulaire abuka na yo réserve ko okota poyeba. Pasteur Boni. Oh, on s'est depuis Erninia. Ah, capaz, maintenant on a découvert bio herbe cacao na komi fa. Sika boy. Oui. O ebi milo esala na nzota bala mibali. Na biso na komaki no bati. Grâce na yango makambere mboka remontada. Ya ko remarquage penza. Yo j'étais capable mais comment ko pianga ça. Pasteur ndenge za boy pa bana mibali. Esukola barin. Ezong sara force. Tango na yebaki. Elo bata diabète. Et qui t'arrête à sucre na kata nzoto. Tika. Et traitera blo rebelle. Bio herbe cacao oyo. Na mona muté. Ezan na ba traitement ebelé et pas la biso basi et débouchera ba trompe et ça la rappelle que sucre diminué ka bilo rezo sala na kata mobali na mwasi pe. Oui, ba règle douloureuse. Konyata. Oh, na milango tonga pourquoi? Na uti musala na zana ngo. Et biso bata biro bo. C'est que vous avez dit à douane na banda. Makala. Yango papa toujours en forme. Toujours. Papa chindeni awa watintu toujours. Au battement na kata bio herbe cacao. Bio herbe cacao. Vraiment balandi ya Congo partout dans le monde. Omoni secret ko pesa nzoto kolongo no. Mobali o mwesa zo réclamer ka kancho ko mini bambanda libanda. Utika bio herbe cacao.
Olanda bilanda landa. Biso bata ba cycle to mela cycle chaque fois. On a mis tout. Yango. Bio air. Capacité le bien. Ba douleur. Il y a des boumouas, baba qui ba wapi. Na ba rein. Nyonso. Tika. Circulation sanguine. Nyonso. Bien. Et très rapidement activer les os circuler ma case bien. Oya koyoka biso trop ba AVC. Yoka makam. Yango des autres traités. Yango base. Livraison pesa partout hein. Monde entier. Partout dans le monde. Aux en Brazza. Ba numéro to okoma. Aux en Irlande, aux en États-Unis, aux Kinshasa pas. Pasto solo liko. Na to betro ba série. Ya pété. Na ko remarquer les sous. Makamsi na zo landa na Congo na zo mona ka isa boy. O matanga. Yokanga matanga na fête ils ont en plein ni na mboko ya makasi tout matanga et puis souci to za na ngokala na ba matanga ya kolila ka mingi ya souci ekenda wa matanga ezalaki ya bino te mozolo talika mutana motemo ndra kufipa na bino ekenda wa ba souci so matanga kufi na quartier potela kitata lozo bango ndro komona yi ekenda wa lelo yo komiso matanga moni bato ebele sur 100 baye 4 nde ba ya bien. Oui, les nyonso wana matalana. Ba mona nga lelo. Ba komi ko comparer. Mususa ko ya bando tala cercueil. Alo baka mingi cercueil ba kundeli yango yo. Ezarande ko. Mususa ko ta cercueil te pourquoi na mort ba checker awa. Il faut ka za ande place terre. Mama. Pourquoi ba kundie mbangu to ba kundie retard. Ba na lelite ko na yo. Ole la mingi pourquoi le mingi. Allez la théo pourquoi l'élité ba kundie place terre pourquoi ba ke na place oyo. Mama na zo betro makama kisasa. Na matanga pe ko bunga batu mabete na mama soko za na matanga keba. Comment na place matanga oya bosolo oye ko ta ko système ninga na matanga simbi chombo na maboko ezalaka te ona batorgei. Kwa ko inayi aina na linga ka civisme songa na Congo civisme ezate pa batu babunga batu babonga nde babomi mboka babola bazaka na droit ko bate po bazanga bazela ba pesa bango bao bazwa so ba mama bao bazwa nde balakisa bo babola nzela vanda na mutatanga soka leka pia ka boko ka ite vie moka sala muyibi soka nginda nyoso ko bokondima to ba poleliti babola bazanga loka koloba te souci na bango ka bazwa lipa mobola côté baza 10 yaka na masolo lokuta la kisa bango mbongo bakondima nyoso koloba tabitinda finga bwe bakofinga ko finga ko ba réseaux sociaux pona piaka te piaka olingina sala boy finga ayepa bandi ko finga biso pe ko to lulo mabeto betele maboka zu ba viebe ebele ari ba presse fever or fever on est à rando oui mo makuta na ngolo bité ko ta finga ki dépasse makambe beba na zo le biko clair capage tozana Congo soko na vendre normal mamutu mabe tikala kana mabe c'est le col bloqué côté chambre fan et pour la kate so ki courir kete tika boy malamu eza chambre froide malamu pour la kate et ko ta na frigo a te sali 4 mois. Tant que vous chauffez, vous devez aller à Tongo. Tout le monde peut là, maman. Eh, ça dit 4 mois. Ma belle, ça quoi biloko, maman. Bache misapi. Oyebi. Na Tongo, ngai. Écoute, congélateur, ngai. Ma belle, ça biloko, balé à ngomingi na moto. Biloko, ma belle, na l'air à moto, ça na boussé comme pio bouébé, et bébé. Ma belle, ça a succès na l'air de bimisika. Ba finga ngo pesa kanzela. C'est comme 4 jours, ma belle, bandiko bimisango. Alors, baki ma belle, monsieur, côté de ba via Sengo. Yango monique maman na je peux ce conseil au koki ko nuna à partir ya mala mozo sala sa au l'église na matumi balemi sa tumi na etika capacité fever mutumza ko tana rando na butu batali ka fio te azaka bien botika o yebi pete que danger sala ki me mabe komela ki yo bale ki si yo pete OK mabe musolo baki lokwa ma seki o seka ki to kone memela ngambo na mutu wana te na batu ko batali akoma finga ki mutu te mama na solo ba makambo mukili bakokumisa ome na sima nango subasma capage osolole tambola ne kingi amen na peso conseil nzela ko leka na TV ibimi pete na Congo mais ça risque na ba pays nyonso mama TV za mama na reverse oye bisanga ko collection na TV za reverse contrôler ka tout ya yo za cible partout ko tamoni pasta oza na droit erreur te même likamba mutie ko tika film na munoko batu sa oyeba
erreur na yo kaka mopepa libumu elaka bato nyonso so oyebimi kaka pum bato misatu bayoki bata bamoni accident ye bakopanza sango moto liboso mopepe ya yo bamoni accident kati bato mitu batiango pembeni oyo ayebana nde bakobimisa likambo na yo yango moni soko olekaka na tv ozala nani oza na 4 personnes bayebi yo veruyaka makambo na yo meme taxi ti ozomata maloba koloba kengela mosusu akoloba ndo likambo lokola kanda tutata lokoloba ni mpo bafilme bakende kolakisa ngo mbangu oyo alekaka mpe na tv likambo na te moke soki alobi elataka ngambo lokola pilato soki nani donc ndeti jida ateki yesu mama na soli bana ata babetelo maboko na 50% vanda na yo yekuta lobaka nanga boye etika libela et affiché ko leona lobika bonne journée na bosani n papa oyoka ba critique na kanisio ndeko bananga na droit na bitu makomi o remarquer sikoyo ba nyonso ba profiter pour na critiquer tala malamu to bakana bango ba yoka kamena suke sanga ba misat mine ba lobaka mabete ndena ko répondre bango mabeki mal éduqué faut ina ote ba parole na to ba mema koto na malamu to zo pesa bino bana mike bana mike ba kendra gardien pour ko na primaire ba zo futela mbongo au Congo le biki au fecha toujours là que sabino droit ya vie te Congolais mterma maman yango na bi vita ka ba Congolais na linga ka bango nyonso ko ba Congolais mais moderne vita ka bango na ebité même nyoka na ko ko kendo tellement pembe na nyoka ki pembe na Congolais tika boy pas je te dis devant Dieu na mona ndongo vita ka bango maman na boya ka nyonso na tela ka dikamo 1 2 3 sama éclaté na katela ngo avant ça va danger ya na yebi culture na comportement ba yoka nonga bien obike na Congo to wana défaut moko to ninga te moninga progresser mais na musana na yemoko na comprendre te choses arani Congo la ninga te ayo ka zo progresser mais na likambo etali yeto na memanga so zo progresser même bozani métier moko te so bokutani foka ene ya likambo na yo orata ebele pa bato ba bengsa yo na bato bokutana te oka ko pesa mbote bonjour amemi kuna ngo bengsa yo wana kutala asa kutu boy yo ko yeba tenjo ba bebselo dossier sa o yeba ça prophète soko comprendre yango moni soko yebana mama talaka bato koya na bobota bolingo te kongola lingi bolingo te kotokola ksa bolingo ya bango nde bobimso zo baba kwata yo o sololi balingi bolingo te papa balingi te na zolo bela o makambo sérieux zo kamate soko pesi mutu privilège ko zwa kimia ndalo bitala zoba yeyo kongola linga ka nyokola ya lela bonga tosa soko pese kicho yo fanda fanda pembele kanchoka bokoka na bandi kupitosa akomi ko salo ya lingi tika papa ojidi bako bengo na chombo ya yambia bandelo bakwa yende patron mena mutu na kuta bengi yo tosa kama kasi pona ende lipeso ko ta futa bango mais soko yambi lingala ko katela yo ndirenda ko mikolo chaîne o futa ete asidiki bato sakana bango comptable ko sele mission zo katela mangalo ndirende kolo likambo mukili the prophets so makambo nyonso bokoloba oya koloba bakoyoke mingi loko mama tala bakoyoke mingi koleka yo ozarananga oh mama loba muya bakonzebele babima mabe pamba ba mauvais conseiller conseiller yo ki en comment mokonza ko kabela muto olipa be musala muto sali pokona futa ye ayeko mapa mokonzi ko babetele dossier lokuta créer ka po ko se muto na manka mokonzo mona muto ngo sale faveur azakutu mutu mabe tala soko te tembe tala ba preuve ya ngo yo na boboto le kande muta pese mboto pesi kanga photo to kangi akela cha photo muto asenga ki pardon bo kanga ki na kono ndre pire ya libela tanga ko la photo abasa ande pire ne kasi muta poiting ba dossier na nyonso soko bende pembeni wanene enemi ufesha obimi ye sandimi Jésus biza jida nzokandi après bizi bokanga ya moni evitaka ebele evitaka ebele merci pasteur to pese conseil nayoki soko kengeli yo te jamais eloko loba ya kokengela na mona ngo muto kolinganga kolinganga azate kengela na yebisi yo muto kolinganga kolinganga moko azate ngamo na prolongation na contrôler ngate kanga moko memelanga mabe ndeni pasteur yo moko kolo yo moko po contrôler to moko memeli o mabe si bazo super ba sentiment ba makambo so sala kan zoto so pele ke comme ça zoto na manka to benda ba malade musu sa to ye ba dikolese ngona zwina se pesa nzoto o se pelicie à côté corps étranger so so comprendre ça corps étranger mingi ya momoni tina fini amen
Au laisser malam, merci bapesa na bois. Au laisser mabe, merci bapesa na bois. Ce qu'on appelle ta calcul au juste, nigno to sala ka malonge tika souvenir na mutu. To tourna caron. Tongo ti poko to sala ka même exercice. To mesa na ngo me reporter biso rien na gagner to te faite ça. Ko bongeza bien pour ngona ko dépendra na bato. Mais so posi mbongo comme sur na charge ko pesa ka bato mbongo ba nyoko mate na yo ba ko ko sengaka. So ko zaki pete batikyo ki même pas ko zanga ko misuso ba batu misusu. Pasta nza brati do journal lelo. Semaine obiba o tu ko sila. Kalki na no betaka yango. Bat bazanga na kopema. Bato bazanga bazaya kopema po bachaka bango kate. Mais bazanga na pasi po baza suba ki ko dépendre bato misusu po ba vivre. Yo kama ka. De pasi ya kimobola. Mobola zaka na liberté ya kotike kimia. Téléphone sonaka te. Yesko akoma ka charge parce que ndiko talaka po ambete bango ba piaka ye. Yo moko bombi nzoto zwa po bato batiko kimia. Tango koma na kimia ozwi ozana bato misuba ko botela ko ba problème ka po ko beda bedeso ekende. So il belo na kosenga bo pesi te ba koso na misala 1 ba ko ya na 6 dikamorasa na tongo sia na 15 ko ngo 4 jours par là saka mikola ko sa ko so pa be na mbongo adia yo na bobote lokolo ki paratoza na tante zo pesa pesa so po bi na ko pesa te ya saka na mbongo masa diko kokoto même ça so lo ya lokuta mo vema stunga ba nyokolanga ngabu te kolobate ndena zo pesa yo facilité ko sana batute likambo basaka na 3000 na pesa bango 3000 te za fu bazo ta 10000 o pesi na volonté c'est ngokete bazaba troko langa na ntango yo pesi ka 10000 ma comment na peta pesi 10000 c'est que na nkamoto nyonga ba longwa na bolinga place pesa ka bango ba matisi likola faveur saki bango ya cadeau mutu mwenda lingaka te basa ele ofele na likambo ebité mutu mwende bongia selo likambo na nesilite ko pesa ta fufute yo liala la nzala wana kotosa kwa na 5 na sisa po futa loko cheleka fufu atondi habité to kokai na iseke na salo na lingi obenga na koya na 9h aye 21 Congo oye o étudier à pasta na yebi makambo on dit paka yo monke nazo betelo ba dossier ya makambo mimboka er moko pe ba konzi bazana posa basala malamu pona pays batala kana comportement bato bazanga ndenge ba fichaka c'est ça comment ko zanga ngo ya bango bachaka mbutashi na njela sheki poko balangwaka bar to ebe zakana ba barabara na ba ville bar comme ko eba na tena ba barabara partout et puis ba quitter saka vidité chaque tongo moto tu ba kaser na njela zomuka so masanga ba nani ba melaka c'est ça na pasi ba mela bongo na bozwi ba ko tongola ngo kana yo na kazi siko hypocrisie ba congolais koma kota sur la kambongo soka ya ko lembiselo ngondira ibili kambuté aussi mi c'est $5 10 on a comme fait tikota za ka kuna boya même ba retour ba deselimba soko so comprendre que tu t'échappes on comprend makamwa ndenge zaleli do moni Congo place zoki na ko poya soko moni congolais pia ka bandi maloba malamu kima ya venturier tika boy mama soko ngeba malamu congolais simbisa e congolais ta 200 300 autre boboto naï oui Didier bango pe so moni congolais zo betro ba biographie à vie c'est pas en de l'autre côté wana mutamba li kobole rena sirena be péché poisa be kabeleka 100 o senga merci ko zo ki no somba kisi ba koma ko tala bande ko mona so bonga manga ko tana bandupango na obale bandi ko kosa lokolo to kingo mwa ko kosa akozani nyawa te soka soki fixe mamu ki wapi seke ba mea miso lokuta o kingo na lalite 3 jours tango tebite ndeko na soka ku fixe masa o soki na passe pese na petranga zio ko siko bimelo ko ya yango na banda na pharmacie ta mi pharmacie ndekala ala bandi na sebi ngana ka prete to kutana akebenga ba oya melisaka soka ko mi piaka ba kimaka yi ora kenda to ko laksa mama bana ke mama to kemba ka ndeko nanga mwasi be mobala pesinga mbongo 50 yango zwa chawana 50 msutana ba mama eloko te yango moni ke ba ko sala mwasi ya bouke misère te na via mobala papa tika bo na solo ba pété bo longwa na mabalo ba mama ba yaka na ba 1960 tina ba 85 tika bo wana mabala te te mpaka mpia kalinzanza ba mama na batosa ka po mibali pe bazaka na idée ko tosa ba mama bolingo na bango ya tilelo dimisa biso ekenda bien ba bata na alliance toté et pesa solution papa bala mama te makuta ka mobali piaka papa na mbamba bolingo na mama akoma do na ndako tala biso ba tokuta ba papa batanga bete me na bandako bazwela ka wapi la plupart ba tata kala nyoso kuta moko te locataire kaka ndako soki bateka ba ko teka na kimukolo bana ba chaye pression
Ce qui t'a dit, ma fatigue la bana. T'as la biographie papa atangate boy mo masomba terrain. Parce que biso ba to meko tanga le loti loli pesa wapi. Poyeba. Mabala eza wapi. Parce que ma kamo ba papa ba saka na okana ba maman soko la tango le lobi maman si aso boko telengana. Ko sala moi si mobala kangyo na singa taba. Ko lia le realingi. De moni ba fi wana dikola su ko luka dibala ba kota mamaki. Atiraka na titre ke na bala na bana kendo tala siko modeste zo ba photo na yanda kuna ya libali balanité akomi koko avalere ko kadikola ko bote belé sa ko lia malunga tika bo pasta moi si fa luka maman indépendant soki oza moi soki na ndaka mobali faut pas sentir que matama ndako na ya libali changeaka na poso ata bobunga te libali piaka kimia maman nazo peso conseil pour sentir que te fio à l'aise ata moni bango na kikuku santé fundaka oui soki yo moko to so bete beta muno ba moni kaka ndengo zala kina ndengo kezo simbate et puis oya zala ka bien te na libala comment ka ko expliquer ndre mathématique le ke passe na motu mando za ko lo ba boete so akipa na bona nda ko lo bebele na suka na ngofu na ne bosai bete pa ko te combattre o sali bete pangusa o bosa ka bendeni bana o ko ko boto le loko akuti na nda ko pa na libala mata umuke na tiki mina pena bochema mama na lesi boy akotanga ko mama po mama nde ko londa ko limbisa ko tsaka baleki mala lesi pona ko sala to benda badia puisala ke na lambela mobali mabala wana erebesa mingi na mwana tazo ko sakolo ba mwana kana misu mwana nika so mwana mtu na nguba iti mwana mtu na manga iti lese ke lokoso na bine ifundi na mwana obaliaka bien so amoni bato akima kanana ameko kosi na maseki moko be ya japra ye si mabandi bona ba pesi pelo ko zata zo mwana oso mwana mwa ko kamwa nazo betelo ba sérieux problème papa ko mabala na Congo tala si tu mi balo ba moi français surtout ba sala kate siko ba panga ye personnellement ka yo moni tina kotanga nini vraiment kotanga base ko pesa vie raison bino to botangi bo comme il est très c'est ça na libala français nyo so ba sali na l'état té o ba zana misala malunga te tande bazo sala ka bana basi et puis ba balangwa ka mingi na ba barka mibalo batanga mwanda okuta mona ba français ba toksaka ba betaka masolo ba directeur ba bureau parce que moi c'est quoi tanga bien te ko gang en tout cas parce que moi ça banga ko ba mingi po mbala betaki makamke ngana ko saka na l'état ko landa bato te mando ko sila ngana ko kota na okuna c'est tant que moi si 2 mois français 4 mois te papa na moni makambo eza tanga papa mwana nazalo bela yo via ba courage ba mona ngo pete mera na solution peso bomba pesa to ki pe gouvernement ba challenger nga ko tu ya ko sakalate ndo moni ba challenger ataka tongo tani boum abimi azaka na makaro ko panite mais ndaku na etala sukati suka baliaka bien bana bakamwaka papa quartier bakamwaka papa ninyo ngana tricot le mbalo kwa libaya aika na mapapa mais solution ndaku ne OK c'est ça bana na basa soutenir na Congo batikala ndamu mais pasta eloko polo baki o ya moi ça ndaku famille kipé ba telemela kango moto ya nzambe Marcelo mais on dirait aux arana raison quand on barque moi si atazo ko bota facile banzoto lokola chela nzela bango ndenge ngana ebite façon bakolo bana bima mabe na lemba moi été na kumisa ba chelite na lubande boye na pesio raison ba chel baza basi kindumba epekisami mais bandumba baza bato nzamba zana ngo besoin OK pour basi ab expérience baza na sagesse ko bomba mabala makasi ko le kabasi ba eka sika eza normal na bango na ndenge ya mabete na loba pona ko laksa ke vie eza moi si alibala soko ke na libala ko mitika kate pona comment ye libala o bando ko banzoto mingi na bana ko le kalibala eza mabe OK bana baza fruit ya bolingo kolo bango tata OK okobwaka bana te po basa bana tata wana mais mobali azana l'air na ebana na l'air na bango OK nazo bana poleli non non tia bana soin mais ceux qui papa ye papa d'autorité numéro 1 na papa de bana obaye comment na l'air papa za aux autorités ya bana koleka papa papa ndo bana makamso zana na cuisine alo bana obimi boy alo ba mutu na fenêtre donc aux répondre papa le quoi mo pa mo bon dire mutu moko za orge. Nete sozo comprendre.
azo ba tena ko ba rapport à série makamba moni pour me consoler ça yo camarade na yo mwasi na yo mais comme à l'air aux occupations mingi na banda tongo tipoka kana bana kumba itanga zo talaka ko lobate pesa ka bana na ye mais zo mona sko fala na ndaka ngwe kiti par rapport à ndenge bana ba ya so na zo talaka na pesa rapport mam kete na so na kete la masa nga ko ka benga aw amonyo à l'air na qui n'est pas masa mona pan tanga ko qui n'est pas masa van ba bandi masolo sko masa na ko yo ka bien ko le ka yo so ki masa te pas ça na so mena moko ba fio ba texte ka cabri ba zaka na conscience ko ba pesa zo te que ça salité poto gagner ba ki photo za la soin makasi Kabri moko mona zo tia na sana te so sachet na se. Moi si na bala kuto zakana ma tia langa so aboité. Même aboka ela langa so ka bizwazwa. So na sale reproche ba ayo de bandition lelo. Ndako nyos ba sala kango biso to lera na munde mabe bere. OK. On anda ko za na kopo moko ya papa basimba te même na bana les interdit ata bongati. O kopo papa o sanya pa ya papa. Ba fi muso mana kacha lupango mobali so ka zate sanya fufa kati ya papa cheli voisin. Tamba fase ba kozana ngo ba mon tant que papa yo cheli tamba fase ba so mona sano achela kabiso to kande ya mobali na ye to lera ndako zoki ezokita keba na mwasi azo lamba nzunga biloko na ba voisine ba ko fungula taba solo ba taka ba théâtre et si ça ndako na valeur OK keba na ndako bo feno ba na ndako bozo ko tipo bo mesana senga munga na miso mobala ko ti sabeta ko atanda ko sa libonge sa ba signe mabe ko laksa ke point faible sao. So ça mon bel rotimbela qui me pesa privilège ba sakananga moi si observer ba si maman ba te bele ba yebite tant lo ba bele ba siko na mona ko à côté et ça ba point faible ko mona mobali pamba na quartier. OK maman place ba tiaka moto ya kolala ba kotaka n'importe qui te mais ba ndeko no mususu propre ba kokota tina chambre no ba talaka te maman bishaib sanga talaka ba kanga chambre na zo belo makamba miti amen et ça ba kamara so yena bango ko suki sa ba même na veranda ya ba kamara su mema bango pena na bar bo fanda sombela bango loko ba kulia wana bosola wana basima njaba kindi zo ba kiti bimisa cha libanda ko tsaka n'importe qui te so ba za 4 na oya pire pense bango tout libanda so ba ki oya pire ko akoti na zo belo makambo eza valeur moko cha na mutu mama ebisa o menango na loenge te mutu nyosa te tika boy mama ebisa ngeloko bobo ta ko kabila bato eloko ba meka ba lia obite nyoso ba sepe na bo lambite mutamala ya senga biloko kuna esengi tanto biloko mingi apekisa ba tshongo mafuta mais soki biloko lambe mutamala di ba pa ba ye loko ezaki mebele te na tiela ndambo ba pa loko na ba ka soni te ba mona kito lamba kito pimati or muta sai sai biloko na bolamba mutamaladi ko bozana mbonga malonga te bo profiter ka moto la pe na ndem mutamaladi alingi parce que ba pa ba o cheli bango tamba ko meka ba moni ba lié mais ba muki boko mabetanga ba ko kende sango na bine baby ba lamba ka biloko ba tsaka mafuta bango ba chete sans que ba ki mutapesa ko mandi ngo mutamala ya maladi to pi mena bino bo kabakate to chela bino botonginda ndaku so so comprendre de ba makambo foye ba kisa ba tiroir ya ko pesa ka vie raison amen kozana ki bo moto eza mbongo te kozana mbongo sila valeur na miso bato soki ba monyo ba respect à 2 minutes pour ka ba chino soko ke ba ko cholo mingi et yana ba piake muso soka ba ko respecter makaso ndio mtu moka saki na mbongo pesa muso ba bange libela ndio ndi autorité afine sala ko lika bomengo même piake na mona autorité on a autorité ça lokola ya suka kupa kati ya suka soko tikali nyonso ba filmer mais kupa kati eza ba bazaki mutakala te ya tikala ki na eboy mais na tili mais soko lati bilamba ka koto e monani to monaki mutakala na ye esili etikali même to ba autorité za bongo autorité za mutakala soko so comprendre na comprendre pourquoi ba to ba musu bazaka na mbongo mais bazaka na valeur te na miso ba to ba ngula ki même ya yembe moyibi yeyo nazana mbongo papa muso apiake te bolekisa papa aleka batiko beta match pona papa na monango e bokata père aleka mais piake razolika makolo otukutu musika makolo ne peut pousser mais bangi makolo te batel pe dans piake batelemisi bali penda papa aleka ti ya sirisel bazongeli match baya ya quartier pourquoi fallait ni ba pesi na papa na piake ko leka papa aleka na ti bazo ah soko leka yo infantilier bon mengo ko ta ba place mi sauter biso ne to mama biso ba bolane to banga bomengo makasi poto zana soci to zwa ba ba meka ko zo ba banga na penza te bata parce que bagage ni nyozana ngo pona raison pesa mama na zolo belo makambo mikie vivaka na sagesse ya likolo ko leka bomengo na maboko kotika na valeur libela
Amen, pasteur. Mbongo ayaka kotala moto pa zongi soki biko bomba yatika lui ebita kimio. Mais dignité ça libérer na moto soko PC reso banda bomono toshi ngwa valoriser otisuka. Comment batu balika na kindumba ataka koma na aji moko kangama seki parti lelo dignité so ezonga. Ba beta kama solo kindumba kala po ba dénigrer mais valeur comment na ngole ki bato to basaka kindumba te. O solo satire pesa mo valeur. Au logo équipe na nzaki mono comme ça au tir réel. Il dit 5 Ligues de Champions. Avant de pour la part, tu as le titre na 5 Ligues de Champions. Valeur ya. Nga scudetto. Yango moni fotalaka o solo na nani. Na koma penande kotala na lo belo polele na c'est ça place na foi bac ata na famille mama na so na nani na yebisi o vérité mukileza na escalier mukileza ko ba chiffre tika bo papa na de bazaka famille so batangi ba ngomena la rakop mutu mtazaka na valeur wa pesa so ko ko ba pesa ça na to pesa 200 o ya 200 leki 100 oui to zui ngana leki on ebeli ba compter biso to ko tele ma place mo po to uta côté mo na metali ko tangama yo nanga to na poate yo sana senga likolo nga 3 mais elle mo pe 1 pila ka 200 so ki ba chele ba 1 million to comme ba chiffre valeur na ya ko zanga 1 abima ki pamba na kimobulu moyibi ndumba balado tanga ke ko soigner ngwa bikilango 6-0 ayako bima 1 million valeur de na mateur ba te pesi ba tu somme ba bangi chiffre ndira saka mobulu te aleki bino calcul wana éviter ça on comprendre comment na komi nako nazo ngaka ko pesa entendiment nazo saka entendiment ko laksa bato ba comprendre so pour baza na entendiment sinon te bando saka na se bando leka bango wawa si nde mukiliza eloko wana capacité ka kona mutu po esa nyonso me médaille mama te médaille penande na na bango chaque fois na bitim ko comprendre ngai mama mukiliza na kamwebele ezana bitumba msokuta nango yote eza tentation ko tala pour mata grade qui que vous soyez kolo mukila iba nzela nya lexela biso potala tension nyoko oui même joueur pas quand on a terrain battre la test valeur comme non pas au terrain parce que test na compagnie to sisi classe expérience ni ozana si ah avant na zoom tout test maman na biso polele de mon nzamba alexa so pena ba test ko matcha biso grade amen atali moto ti na place de akuki pas comme awale na chai prévu OK ko bando tenter atali ko motema so ko atali ya akokite c'est lo kona mingi na basala nzambe ba kokate na kumu te ba kokate a oume na passe a tomboli bango après c'est vraiment gloire moko boy ba kokite comme si bango ko swana mbulungana mes attentes ngande nani dikamu na kusala te fongai tona bomango to boye bino na bino zamba talia okokite or place to quand ça comme nzoka yango te congolais mabe na eso ka monika mwa mbonga quand limite su esuki on nzambe okoza na mbongo mais ça na ba titre monsieur yaka koleka mbongo na valeur prix Nobel et l'Umbarata. OK. C'est comme ça un prix Nobel ou quoi ba mugege papa ce qui mugege kwege ba comment que sonna ba suédois na ba américain laisser combo na déjà qu'à laisser passer partout dans le monde. Ce mindre ba monyo crédibilité na l'équipe tache ba million na banque et bele ba na mabila que senga visa ba pimelier mais muta prix Nobel bon ça même sa visa tika kende pour ba sangana pour ba pesa boboto moko be fande pesa mo ki raison amen c'est lo kwa nezangi na batme ba congolais to wela ko piyembo sa to ko prix Nobel za wapi prix Nobel za na makamususu bourgmestre bongisa commune yo za prix Nobel ata quartier okotika na komba to longwa te kongo za kama be me bourgmestre kinganda bo abongisa rien ba boya prix Nobel ba wela mbongo lokoso ba boya prix flat kindumba bana poto na zolo bela yo tanto ko mo tala bango so ka leki moyibi yeyo nazana ba million Nobel yate kota mane ko mi akobanga pas que l'aéroport fa bomba ne lamba on dirait moi ça bandise misika bwa ka fula batuwana mozala ka mokonzo so bomba na nini o atamboli maboko bungete mutu mabeli ngaka minda tali ngaka molili po bamona te mutu malama ngaka minda pangela bamona ke mutu malamu yeyo so comprendre nga mwinda makasi mama nazo pesa conseil mutu malama banga kotambola te partout à Zakales mais mutu mabe azaki kenge so kima nini obeta ka trop ça mutu malama obanga bana nini poyeba bazatala ebele basopani
na ba famille wapi na ba quartier na misala partout sikoyo soko za mutu malama okena ba fête ba famille ba tumo ebiki bazaka mame pour une garde fanda na table ba fandi sisi ba tona carte kolia poison fanda na ba innocent pas statika bon soko ndiminga conseil bien je te dis bato ba yebinga te maman côté ba ko côté na bitumba soko ti bango 6 ko to fanda pour prouver bango tika bon soko lingama to lingama ti oya swani sa ya loba mabe ata boyoka ni keba alingo kweya poza la lait sozo mataka abaksa un message loba asa l'action premier tour mabe so mu ka deuxième phase to lukele wapi akoko sangana bato bazano pour ka ba ko isabe ma corrompre bango ba kwa kolela na suka ne rere meso bungi amen so bungi oh so bungi pena wala ba so comprendre kati na comprendre bango ne ba comprendre te na comprendre ba jango na komi au solo li yango na loba yango place eloko na saka nango très fragile. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Hosanna's House. Amen. Namanzela koyebana eleki nzela kobonga na kilo. Tika we pastor. Maman na bango père chaque jour. Koyebana na kobonga, koyebana za pasi koleka kobonga. Batu babonga na mukili baza ebele sa toyeba bango. Misusu babonga basomba koyebana na nzembo. Ba yembi eti toyekoyeba mukoba ba yemba nde yeyo tokamwaka. Me koyeba nango moko ba yeba yo epona bilongi. Ba ya nango ba mata ba kita. C'est ça. Combien de leaders ba bimisa batu ba yeba na mais lokose charge na motongo ba lungo ba kweya. Ba zonga zero. Otika na place. Mama. Tika bon. Wabi mamoto ya matange peli ti tongo. Sa ekufa. Na batatongo baleki basima ki batu bazate me ebembe salaki eloke fundi moto ezalia mama sakana na bima moto ya tongo tipo oye peli banda butu bayembeli banzembo baseli bafatire ebomi batu na malili comme si batu tongo bapanzani bakenda moto etikali pa batu matanga balongwe me papa siko baleki nzela tamba baleka monika moto lokole kufita seke matanga salaki awa tikala moto. Amen. Maman, bakufa appela ti bou. Tango te tanite sa kufa ki. Déjà kala. Ba kombi pe na 4h ba longoli sans trace. Ba yaka pa ba leader ba yeba na ba komba ba. Ba komba ko yeba na makasi bozalaka kokweya. Po yeba me ko bongeza facile na ko kenentela me na kanyi motema 4 ans na komi mutu. Amen. Boyebi ngate me na orenye pe na point. Na soma pe kana mbuta tukutani. Mais quand il y a un autre qui me dit que épona la musique est pas maman na to makama mike amen so yo makama yo monike valeur no foyeba amen
bato bakompenaka te yango na semino ke keba koyebesa kwa mafuta kopakola so etikali moke bapakola na makolo te tikalaka elongi bango na nzoto famille koma makolo na nzoto na maboko bayokani bapesa elongi valeur yo moko parakolaka maboko lokoka piaka mbote esukisaka ye awa po après elongi maboko batala jamais tolo na makolo lobeza ami intime so ofunge chemise oyeba po oyeba succès succès azaka ndambu akoka nzoto mobimba te elongi oh document ça va être sérieux mais bon mengo kola tsanzoto makolo makolo tina se chaînette montre pantalon jean awako singa associé mbongo mais koyebana elongi yakata na tricot so monke elongi ye kapasula otali papa te to mona ki aleka kibo so vous comprendre tout le monde faut yeba uza wapi amen uza wapi pasteur naza wapi o compliquera combien de personnes baluka kokwea elongi vous comprenez vous comprenez na boire ki moi tof na ngamo wa tigo kuna fo mona na page c'est vrai batu balamuki à l'époque moto ya matanga ti lelo moto matanga opela titongo moto na pela titongo ubinisi bato na butu bachelongo mbunda bayetoli c'est ça balelele yango ekomi tongo bato bakei na moto etikali ezali yo sakana otei na kombi otei na koye otimbeli yo pela lokwa moto matanga pine wetu momaka na 20h 6h ezaka baza utko bomango na makasi et puis bato ala basalaka tia matanga baka kosoka moto wana poyeba okotika kopela lokwa moto matanga soko mama tatikala moto matanga banga bamingi te mama baza mingi te bopeli ya bougie fanda bateloka na mulila pa soki pongi abomi pu fanda opeli ya torche courant babomi bapela na bougie bapela na bougie boma nécessaire abuti mpo moto azwa pongi mais kopela oyo ya pine epona bilongi bapela na pile surtout bapile ya mikolo 30 minutes atali ka abomi mpo alala merci vraiment en tout cas Abraham Langi en tout cas Nzambe apambola yo Katenda Nzambe apambola yo en tout cas boumela bino nyonso papa Franklin en tout cas merci pour le soutien tokomi prochainement bye Capage TV. Capage TV.